rapport à ma connaissance, dans la Kingu Zebandi à partir de la création. À partir de la création du monde. Kingu Zebandi wana. L'autre monde qui est PD, pas lesbienne. Bozomona basi barusa batisa bacho manzaka bacho lokona mais ezali mode de vie ba chrétien ezali pena bongo c'est dit culture na bongo ezali bongo ça dit qu'on détruit bateau kuzela kosala makambo ezali contraire bénédiction ya biso ya la pa na maboto na biso bangonde outi na mutunya bango bangonde bakolowa malowa malamu polo kende liboso mais yo abandonner bango kosala unité chaque famille ça totem nango chaque famille azana mipeko na bango ndenge batambolaka biso tambolaka poto sala kate to sala kapoité et la carte douze villa les familles on a paix ils avaient la famille pesant interdit beaucoup bala na té ils ont même abété mais ils ont bon pour ne pas créer le désordre. Avoir une parcelle à Kinshasa, ne plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches. C'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2,500. Voilà, comme propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, dans service de Basali Bandeko Nyoso Obayebi Sele, Bayebi Maluku, jusqu'à l'entrée à Docteur Mouyembe et Sikawapi. Pesi occasion na bandeko nyonso que bakoka kozwa ba terrain à crédit hein bosa vraiment na lombango parce que mokili to yebite lobby bozomona un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka bazamba ezalaki bazamba to ezalaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment tu comment seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours c'est-à-dire que c'est le royaume motoya ya kozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Yenge kieno na babuta pe na baya nyonso esengo preba ete boza tellement ebele na mokili mobimba ya kolanda biso plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés. Bonne la pesibino en tout cas mbote pe matondo mingi na bandeko nyonso ba région de la grande famille au parleur télévision. Matondo mingi na bandeko ba contacter en privé pour na koeba matondo sikobo travail bongo na ndeko mukendi. Oui, actuellement on est ici et bonne na signaler bino que c'est votre émission Sous la lumière, une émission qui vous permet, n'est-ce pas, de découvrir des choses inédites. Voilà pourquoi on a segui na bandeko nyonso voilà en tout cas vidéo. Vérifiez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, partagez massivement la vidéo, likez la vidéo, laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas en tout cas d'activer la cloche pour être informé lorsqu'on aura à poster toutes nos vidéos. Je suis votre frère Matondo Mudipongi, na ba demande na bino lelo tozongi encore na Nengunza Kongo wazali moko ya bangunza moko ya bana ya kama parce que l'autre fois l'émission de tourner qui bandeko babenga ki balobi en tout cas fazonga lisusu parce que belé ba yebisenga balobi en tout cas tozui bwanya pe mayele kolandi s'exposer bongo ya Nengunza Kongo tozo na nzela ya singa pona ni na nzela ya singa parce que Nengunza Congo actuellement a évolué bongo mopanzi ya Angola et puis plus précisément na Luanda. Voilà pourquoi sans plus tarder tozwa bongo Nengunza Congo na nzela ya singa yenge kieno mbuta mutu ngeta mbuta matondo kiambote kieno ya kotomu yingi. Ok, matondo mingi mbuta. Boni mbuta mutu, boni ba activité kuna na Luanda na Angola, ezo kende bien. Matondo mingi mbuta mutu ba activité na banza ya Luanda ezo kende malamu na Angola toujours ya mission oyo ya kozongisa moyindo na kati ya culture na biso na kati ya nzela oko na biso balanda. Donc
donc yango tozokoba kaka na misala oyo pour kozongisa c'est-à-dire que réconscientiser le peuple noir pour tozonga ya wana ezali ba valeur na biso culturelle bonzabe na biso pour tobika pe lokola ba peuple mosusu to yango wana misala ezokende penza malamu na ngolo ya batata bampongo tulendo donc yango tozokoba kaka matondo miki matondo mingi nguta mutu avant que dozinda vraiment na bozindo ya makambo tolobela lelo boni na sinela bandeko nyonso lelo tolobela beaucoup plus na makambo etali Kingunza to na posa toyeba source de provenance ya Kingunza euta wapi pe comment fonctionne les Kingunza toyeba yango parce bandeko bana posa ya koyeba yango penza mais avant que dokota na vif ya sujet na biso nguta mutu ezana sangwa ma ekweli biso bandeko de par le monde baza vraiment na passe makasi bazolela bongo le professeur Omotunde Kalala na ebite yo na tango baki nouvelle oyo lokola moko ya babundi esalaki yo ndenge nini buta matondo mingi mota muntu mpona motu na yo oyo sango ya liwa ya professeur Omotunde Kalala bon omoni na kati ya culture na biso en tant que biso baindo ndenge ezali basavoir na biso baconnaissance na biso mutu ntango akufaka te chaque mutu ayaka na mokili oyo aza na mission na ye ayelaka na mokili professeur Omotunde Kalala ye auti kosilisa mission na ye oyo ayelaki na mokili par rapport pour reconstituer le peuple noir sur connaissance et y a l'autre là il y a existence na biso yango otobengi nous sona j'ai parti à égyptologie na kati ya bakami te bato bayeba ezali bafaleur na biso bayeba oyo ezali kibo biso donc auti kosala mission na ye il wana vraiment accueilli autobéni na mpemba Kalunga donc aza coexister toujours puisque pour na biso moto akufaka te donc a changé on a zali monde mosusu oekeli mpemba Kalunga le monde des ancêtres donc ezali bongo mpona koyebisa mpe bandeko balandi émission omoni ezali moto nyonso te ntango akufakelaka na mpemba Kalunga te bato oyo baza na mokili oyo asala eloko te oya na yo belaka masano oliaka na yo ozali chrétien ondimaka bakoko te omonaka babunduki nyonso wana soki okufi okei mpe na monde mosusu na masolo wana nakoya koexplike yango nini elekaka parce que eza biloko onga moko na vivre donc ezali batémoignage onga moko na vivre na comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort maintenant bato oyo tolobi bamusulman oyo bamusulman noir chrétien noir bato bandima banzambe ya bapaya baoyo barespectaka ya culture na biso te ntango bakufaka baza na monde na bango oyo bakendaka donc oyo bakona bakutana kuna bango moko oyo bayebi yango me moto oyo azali ngunza oyo acontribue po na misala oyo ezali ya développement ya race na ye moto wana azali éternel akendaka na mpemba Kalunga kendaka na mpemba Kalunga tomonaka bambuta lumbumba omondi batikala éternel malgré akufa otoyebi papa ya mokimosuni na biso me komona komona etikala seko tokotanga yango biso tokokufa bamosusu oyo kotanga bakoyeba moto moko azalaka boye puisque azalaka ngunza en réalité abondelaka mboka akufaka po na makambo ya mboka me moto akufa makambo ya personnel na ye oyo asala eloko moko te azali moto wana kufa na ye ezali kobunga akenda mpe na monde mosusu donc yango tolobi professeur Omotunde Kalala akei na monde ya bazocentre bayambi ye malamu na mosala oyo asali vraiment kote azali esengo pena ezali mingi biso mpe totikali tozala mpe na kati ya esengo po akokisi mosala oyo ayelaki na mokili oyo donc mawa eza te po ezali ndenge wana systeme ezali bongo nzambe asala ngo donc matondo mingi matondo mingi mwana mboka ne Ngunza Congo me nangi tobaluka na mwana mwa moke ofungoli eloko moko pesinga mpe mwa motuna olobi bandeko oyo bakufaka mpona patrie na bango to mpe mpona race na bango nde batikalaka to mpe bakomaka éternel mais bandeko ya biso bachrétien balobi moto akokufa mpona Yesu aza na vie éternelle bandeko ya biso oyo bamusulman balobi moto nyonso oyo akokufa mpona Allah ekonsort
aza na vie éternelle mais awa yo zopesa biso exposé mosusu koloba ke non oyo akokufa mpo na patrie na ye te oyo akokufa mpo na race na ye te akozwa bomoi ya seko te mutu mutu ya mpona kokotisa confusion na kati ya bato te moni mbuta muntu balobaka boye eloko ntango ozoloba yo faut vivre yango eza na bato mosusu badefanda makambo oyo bayebisa bango oyo bango bayebisa batambisa bango sans ke avérifie aza na maîtrise na makambo azoloba te mais onga nazoloba eza makambo onga na vivre nga moko ce n'est pas on m'a dit mais ezali bongo oyo na vivre yango nga moko ozolanda na vivre yango nga moko bagrand spirituel oyo bayebi bakenda na monde astral bayebi oyo nazoloba makambo na fi donc eza biloko mosusu oyo baraconta biso ce sont des mensonges ce sont carrément des mensonges donc eloko ntango ozokotémoine yango ntango ozokoloba fo ozala maîtrise wana c'est-à-dire que ovivre yango moko ozokotémoine makambo oyo vivre oza na maîtrise biloko oyo ozoloba ozolanda yango nalobaki boye omoni bakretien oyo ya banoir bamisere oyo banoir kufa na bango bakosama te bakendaka o la vie éternelle au paradis c'est mensonge totalement bakendaka na monde mosusu monde oyo bakendaka makambo oyo bakendaka kokutana kuna bango moko bayebi et voilà pourquoi ezali mpona biso bangunza il faut tosegela bango bolimbisi tokoka kobimisa bango na monde wana bazali ya pasi wana bazali nango mpo balaka na lumbi bakenda mpimba kalunga parce que nguza ntango akufa olobi ngunza akenda na monde mosusu kresi ntango akufaka bakenda donc basanganaka te donc ngunza akenda kote mosusu bakretien noir nalobi bamindele te nalobaka bakretien noir musulman no bakendaka mpe monde mosusu e monde wana ezali monde ya torture oyo bakokela kotana kuna bayebi donc esengeli biso il faut tosengela bango tosalaka de sorte ke noke tobimisa bango esika kote wana bazali mpo bazwa oyo tolobi la vie éternelle c'est-à-dire ke faut base réincarner lisusu mpo baya kocontinue mission na bango matono mingi wana mboka mais en tout cas ezopesa mituna ebele par là olingo oyesa biso nini muta muntu ke un chrétien noir to mpe un musulman noir un bouddhiste noir ozala te mais ce moment dans l'histoire dans le monde il n'a jamais eu un chrétien noir il n'a jamais eu un musulman noir l'histoire nous apprend que iloko wana ya koya bandimisa biso na makasi bapeta biso bafimbo omoni bapeta biso bafimbo koboma biso kanga biso na bachaine baesclavagisme nyonso wana yango impose biloko wana tili tondima tokombaka tokoma musulman donc faut tozala conscient tosalaka eza ya biso te voilà pourquoi nous sommes toujours méprisés tozali dominés parce que tondimela banzambe bapaya donc ezali clair c'est très clair donc lokola yo ondimi ozali esclave soki kufa na yo mpe kokende kozala toujours esclave donc jamais kokota na monde ya basancentre bakondima yo te parce que dans le monde des ancêtres avant que le monde se dit de traverser mai il faut traverser mai et que de l'autre côté maintenant babisimbo oyo bazalaka wana oyo batalaka voilà donc tout ce qui est wana donc yango wana nde omoni ke il n'existe pas les chrétiens noirs et les musulmans noirs ça n'existe pas ezalaka te ce sont des religions imposées par les occidentaux et bato ya Moyen-Orient donc eza pena bongo yango ezopesa biso mpasi na kati ya biso tobungisa identité na biso tozomiyeba te tozali banani et voilà pourquoi tozokosala makambo oyo tozali inconscient ndenge moto ya muntu tikefa alobaki noke molili atambolaka motu na se makolo likolo matono mingi matono mingi mwana mboka matono mingi na bandeko nyonso kolanda biso en tout cas nasengi na bino bopartage vidéo partagez massivement la vidéo mpona koyebisa mpe bandeko mosusu ke sous la lumière ebandi déjà bongo botinda mituna na bino bolike vidéo ça sera une bonne chose muta mutu directement boye nalingi tokota na vif ya sujet na biso parce que nabaki lelo tolobela bongo source to mpe origine ya kingunza muta mutu ebele na kati na bino bangunza tosentir mwa confusion moko boye dans le sens où bamisusu bayesi biso balobi kingunza euta na bassin du Congo bamisusu balobi kingunza euti bongo na Égypte antique mpe bamisusu balobi kingunza euti na Égypte antique te mais kingunza euti to mpe ebanda
na 6e continent oyo tobengi bongo continent ya Atlantide. Bon, nengunza Congo bandeko nyonso balanda biso wana posa bazo éclaircissement. Yo toyebi ke oza moto o relataka biso beaucoup plus ba histoire te mais expérience vécue. D'après expérience vécue, d'après ba connaissance na yo, Kingunza e bandi wapi to pe uta wapi? Moni question wana est un peu grammatique ou comprendre par rapport à l'explication ya Kingunza ezali ebele. Ezali vraiment ebele. Tout d'abord, nana koloba boyi par rapport à ma connaissance, nana na koloba que Kingunza ebandi à partir de la création. À partir de la création du monde. Kingunza ebandi wana. Donc peut-être bakombo ekoko peut-être ko komburie biso tamsuna to Egypte bien ko mususu tamo comme na banza Congo ba benya ko Kingunza. Donc mais tout ça ça a commencé à partir de la création. Donc tamo Nzambe mpungu tulendo azosala wani litata nzala mparama makingelo fuma na kati Ethiopie tamo azopesa bango ba konza ma yelo nyonso ko batambusa mokili oyo mabele tu pour boboto na bosangana et technologie nous soit na Kingunza nde ebandi wana parce que Kingunza ezali ninano na mukusa de comme Kingunza ezali bobiso ezali mode de vie ya biso bayindu ba culture na biso ba tradition na biso ba langue na biso façon na biso de ba raisonnement na biso de tout ça ezoko ngoma ka Kingunza parce que jamais un peuple ne se développe sur la valeur culturelle te bazana valeur spiritualité. Okay. Yango sala kana que peuple et se développer. Donc yango omoni ke lo oyo tozo ngala katia bonzambe na biso. Tout ça nous voulons que tozo ngala katia biso poto comprendre to sali banani. Tozo ngala katia ba culture na biso yango kozo ngala katia Kingunza. Tozo ngala katia efandeli na biso tozonga na kati ezali ya balonga na biso yeba minoko ya bidoko tout ça ezali na kati ya Kingunza eza englobé na kati ya Kingunza. Ozolanda. Donc ezali bongo. Donc question wala bakwa Kingunza ba ezonisi boye c'est tellement dramatique tout ce que tout le cas sur les pots. Mais la vraie question est que il faut comprendre que nous tozali esclavagisés. Tout ça nous avons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire que notre biso protopika? Il faut toujours en katia biso. Il faut tout valoriser aux alliés à biso protopika. Donc, il y a un moment que Kingunza est banni depuis la nuit des temps, depuis la création. Donc voilà, ils allaient bien beaucoup. Matondo mingi mutamuntu lobi Kingunza bandi bongo depuis la création, mais bande ko bala na biso bana posa baso sola. Mais abike muta kimpia tuki peka peka zola na biso bana posa en tout cas baso sola. Kingunza ngo fonctionnaka ndenge nini parce que si biso lobi Kingunza za kibobiso. OK. Mais kibobiso ngo fonctionnaka ndenge nini alors? Comment kibobiso ngo ezali? Ils ont organisé ndenge nini? Et fonctionnaka ndenge nini parce que ndeko bele bazoe ba ngote beaucoup plus lelo tozo copier beaucoup occidentaux parce que bango ba teki image de marque na bango. Mais biso so identité ngo ya biso tozo ba ngote. Voilà pourquoi tu as posé toi ba fonctionnaka ndenge nini mutamuto. Kingunza fonctionnera dans toutes les institutions où tout ça nango où ça la kenoke mokili pour tambola malamu. OK. Bonjour na lelo on a repris exemple moko boyi. Christianisme fonctionnera ndenge nini? Un chrétien tambola ndenge. La bandi ki ba chrétien ba ko réponse na bango moko. Chrétien tambola ndenge nini? Chrétien na ndenge nini? Tout no soana. Lelo to mona kenoke ba PD ba lesbienne ozomona basi balusa batisa bacho manzaka obecha lokona mais ezali mode de vie ba chrétien ezali pena bongo c'est dit culture na bongo ezali bongo ça dit ko détruire bateau ozona kosala makambo ezali contraire ordre na kati na biso ezali abomination moi si jamais ko cha manzaka te nzaba cha manzaka o cha chu manzaka plastique wali lakisini ozona sur on zamba kela yo juste perike o cha na mutu wali lakisini ozoma donc ezali culture ba chrétien ezali ndingo wana bocha ba lonchi na misu ezali kinkula bato musu oyo bozoko changa tabi oyo ezali adapté na système na biso donc Kingunza fonctionne na ndini mais Kingunza ezali ba valeur spirituelle ezali ba valeur traditionnelle na biso il faut que zoga la tradition na biso faut que zoga la culture na biso il faut toujours la culture na biso de faire évoluer de faire ça dit que valoriser la culture na biso. Donc tout ça, ils ont la carte Kingunza et fonction oui. Fonction de biso que donc il faut tout ça aux alliés à biso. Il faut tout valoriser aux alliés à biso.
bakopesa exemple lelo oyo toza na mabele oyo ezali fertile. Okay. Mais nous préférons que notre toliaka biloko oyo ezouta libanda. Donc moto azomona ke donc akolia matembele ezali mabe kolia matembele kayabu rien wana kolia batamboka wa tututu bolia azolinga na fo aliaka bahamburger fo aliaka biloko oyo ya mindele mabie moko cedi ke omoni donc bahamburger biloko toyebi oyo bamindele basalaka biso azomona wana nazolia kitoko. Mais wana oza kovalusa culture ya bato mosusu mais oyo matembele tozalaka nango awa bandunda nyonso tozalaka nango oyo toliakanaka epa na biso oyo ezali basadike bilei na biso tokoma konéglige yango. Mais lelo oyo biso bayindo toyebaka te kenoke mabele na biso eza na bapouvoir eloko oyo ezouta na mabele na biso to toloni yango to tozolia yango ezopesa biso force na baénergie mpo tokoka kokoba tokovivre pendant longtemps ozolanda. Mais biso tokoma koliaka na artificiel yango esalaka enoke ezokose biso baproblème ebele tozobela tozobela biso kaka boye maladi ezoyela biso bacancer bahypertension nyonso wana ndeko euta wapi mpo na système oyo ya bilei tozolela oyo baoccidental bazolela biso ok eza attaqué te par rapport ya nature na biso na culture na biso ozolanda. Donc nyonso wana biso tokoma na biso bato moko bacomplexe koliaka lokola mondele kovanda lokola mondele kobaloba mondele mais ozo korespecte boyo te donc oza susu yo te okomi moto mosusu malgré oza noir yango moni kenoko kofaire fonctionner kingunza kofaire respecter kingunza ezali kozongisa bavaleur na biso c'est-à-dire bilei na biso il faut tolona oyo ya biso ya mabele parce mabele eza na pouvoir mabele eza bobiso yango kopesa biso kenoke makasi mayele intelligence yango mpo tovivre longtemps mpo tokanisa balamu parce que mise biloko mosusu toliaka oyo ebloka biso système cinétique ya mémoire. Omona ke mwana botami sika te me bakotu tolisaka bana bafosfati nyonso wana esalaka donc mwana akomi na perte mémoire mwana akomi na problème na miso mais jamais komona ke mwana oyo afandi na village abota village mais aza problème nayebi te na mwa te bana botami na village bazaka problème miso nayebi te soki nazokosa mbuta yo so mona mwana oyo abotami na village kaliaka bio aza na problème ya miso nanu te et bana wana bakanisaka malamu bana mémoire moko koya kosakana kudu te mais bana oyo babotami na vie kena osukenaka perte mémoire oyebisa kapita biso babosani nyonso wana ezali système oyo toadopte ezali adapté te mpona biso donc fa fonctionner kingunza kozongisa bavaleur na biso. Kingunza ezaka te sur le plan spirituel mais eza sur le plan traditionnel aussi eza sur le plan culturel eza sur le plan politique. Okay. Donc, Kingunza c'est que regorger tout un système d'un peuple pour développer, aussi de la technologie, aussi de la science spirituelle, culturelle, tradition, non seulement même coutume, accoutrement, façon d'habiller, tout wana ils ont symbole seulement Kingunza la biso. Donc, elle est mode de vie d'un peuple. Yango wana matoni. Mais mutamuti tomoni bandeko na biso baoccidentaux nde oyebisi biso bandeko na biso baoccidentaux bazo appliquer kibo bango nalo bango ata bongo bazo appliquer bongo culture na bango entre guillemets bandeko na biso bachinois bazongeli bongo bokoko na bango to bango bongo mais tomona banation na bango eza kose développer sur le plan scientifique bazo inventer bazo innover bena motuna na ngeza boye parce que bozo senga na bato bazonga na Kingunza soki bato yango nyonso bazongeli Kingunza bon baabandonner christianisme baabandonner religion nyonso bobi ya bapaya. Est-ce que Afrique va se développer? Est-ce que l'homme noir va se développer? Est-ce que tu vas commencer à niveau ya inventer babiloko to transformer continent na biso to transformer Katiopa? Est-ce que et au sala mabongo parce que ebele pe bazo banga mutamutu ke non bozongi sa batna makambo be komi fo boma mama na yo boma papa na yo sala bozongi sa boye mutamutu mutuna ozotuni eza très clair tant ozoloba que donc est-ce que toko se développer est-ce que tant tozala kata christianisme oyo tozali tozosambela nzambe bapaya tozokumbisa yesu partout dans le monde oyo tozali partout na kati ya afrique na biso est-ce que afrique eza développé yebisa na depuis peut-être 7 siècle 8 siècle ekoma yesu ekoti awa est-ce que afrique eza développé
Mais bobi Afrique eza développé te po eyambi banzamba bapaya. Siko question na ngeza boy. Soki to zongeli banzambe na biso bozo ba wana. L'Afrique va-t-elle se développer? Katio peut se développer? Question na ngani yango wana. Oui, il y a un appel à Yébissi au Bongo. Maintenant, problème est en si vous voyez les Chinois, les Chinois c'est le même système, non? Tant que vous avez un Bouddha, ça ne développe pas, ça ne développe pas. Il y a un Yébissi qui est donc, tous nous sommes des humains. Mais taux vibratoire est différent. Moïno aza moyindo, mondele aza mondele. Mutu aza na culture na ye. Mutu aza na bonzambe na ye. Bato na bato aza na balongo na bango. Lingala eza européen te, Kikongo eza européen te, Kiswahili ou Kiluba, Kirangala, Kilari, Kibembe tout, eza minoko ya européen te, eza minoko na biso. Minoko na sala baka po ezali philosophique ya biso ba penser na biso ndenge to kumbela monde na biso. Parce na kati ya longo na bino oza pena façon de réfléchir côté la monde, ndenge bino ba ozo comprendre monde na bino. Parce que chaque peuple comprendre le monde ndenge mon côté. Aussi, dans les jours, tout comme calendrier, dans les temps, dans les signes de temps, tout définir un monde de mon côté. Yango na lobi na bande ko boye, lobi ko na biso ya bayindo, izala na kati ya culture ya biso bato poto zonge la bonzambe na biso. Avant mondela ya kala Afrique était développée. C'est vrai qu'il y a iso au bombe la biso, batamisa biso le contraire makambo le kota. Mais Égypte, c'est le premier pays avant la civilisation au monde était développé, toute technologie était en Égypte. Est-ce que Banzaba Paya Bazalaka, est-ce que Yesu Zalaka Kuna Basamelaka Yesu? Non. Mais Balaka évoqué Banzambe na biso bakoko. Développer cette intelligence. Égypte, c'est pas tout la pyramide. C'est la mathématique. Je vais Pythagore Batales, c'est pas la mathématique. C'est pas en Égypte, mais c'est est-ce que ça y a les lots autour de la bataille et ça va bayindo. Donc l'intelligence là, ils s'allient toujours, et ça n'en mais sauf que c'est nous qui ne voulons pas le chercher. Bisoli a tout hier, Batitos, du Kayango, pour épicer la biso, pour tout banako développer. Noir, ce aligné à développer, tout développer, tout les bosses, tout pas de marata, tout zali. Il faut tout zoom de la type au biso. Il faut tout zoom à la source. Ceux qui te zoom à la source, beaucoup moins le développer. Faut me demander le bango. Le Congo, le grand Congo, et le Congo, il faut faire un fou qui bango, tu peux développer. Mais ce que tu as fini, il faut que tu comprends, il faut que tu bango. Et à ma bombe, mignon, ce oyo, biso toujours le capot se développer. Parce que biso, ceux qui te lingoto qui là, tu vas la poste que tu as minerai à bateau, à son golon par la pays pour te inventer le quoi. On saute les deux sur la caminino, photo que la pote de l'organisation qui ni de voir à Bango, Batia, Moko, Bopoto, Yango, a été répété. Nous sommes sur le place parce que nous avons tout. Tout ça, il faut tout développer. Tout ça, dans la tête, on va passer, mais par l'ignorance, on a besoin il y a un autre chose qu'on y a comme. Mon bel avou à la agriculture, il faut étudier engrais chimique. Mais africain, au lieu manga, mokokoli ya manga poki na mabele, eboti yango moko, oluni yango te me yemoko yango moko ebimi. Quelle fertilité ya mabele otosanango. Bozolanda, mais to koma ba fainéant par l'ignorance, yango ça la biso que tout souffrir. Parce qu'un peuple qui abandonne ses valeurs, qui abandonne ses dieux, banzambe na bango. Et ça peut disparaître. Et ça peut faut que vous avez la souffrance. Parce que vous avez abandonné votre Dieu. Vous avez la bino, salabino. Vous abandonnez votre tournée au Congo. C'est que vous souffrez. Et ça, le roi, moi, a abandonné ma botte. Est-ce que moi, vous avez béni? Moi, a abandonné ma botte. Est-ce que moi, vous avez béni? Donc, bénédiction, il y a biso, il y a la paix dans ma botte na biso. Bangonde, au wuti na mutunya bango, bangonde ba kolwa maluwa malamu pour yo kende liboso. Mais yo abandonné bango, ko sala, unique. Et voilà, biso africain, nous to sali. Voilà, donc, bango biso, pour te développer, il faut te zongela banzambi ya bako kona biso. Lelo batolaka ke banzambe ko na biso bazali bandoki baliaka bato basalaka boye okindoki boye mais nyonso wana ezali tout un système oyo mundele ta mundu ayaka na Afrique
Le mystère, parce que nous sommes les hommes. Je dis que tout Africain est né mystique. Faut être bango. Tout Africain est né mystique. Moi, n'a pas les micros, ils ont compliqué. C'est-à-dire, ils ont tellement trop mystère. Donc, tout Africain est mystique. Voilà, tant que vous avez pas la biso, le mystère au Monakawana a composé en côté. Ça dit que les jeux là, il finira par tout diaboliser. À mon époque, il faut tout diaboliser le milieu qu'on a bango. Parce que c'est l'œuvre du diable. Ah, la tradition de Bino, et ça dit Bondoki. Par pouvoir la voilà, c'est tellement satanique. Avant de diaboliser Yango, il est tango. Au connu que repousser ma pouvoir, au connu que boye Yango, et du coup, au coach de la pièce na bango, la personne livre autant la cas, et si mon amour au commis esclave à vie. Au commis esclave à vie. Yangoana. Maintenant, dans l'idée de Basawana, bango, pour avoir pouvoir, il faut attendre Yango. Il faut comme on a livre, attendre Yango, avoir une invocation pour à mon le miracle peut s'opérer et pour accomplir une certaine dimension. Mais Bisso, ils sont différents. Donc, Bisso doit avoir un attaque sur Bisso. Oui, parce que la copesse à moi, qui s'est comprendre des années. Nous sommes repartis dans la famille tous allés. Tous allés dans 12 familles Benakongo, dans les 12 signes zodiaques de Benakongo. Chaque famille est réincarnée dans la divinité. Chaque famille est réincarnée dans la divinité. Tous allés dans la famille de la divinité. Et chaque famille a un totem nango. Ok. Chaque famille a un totem nango. Chaque famille a un peu de bango ndenge batambolaka. Biso tambolaka to salaka te to salaka poité. Et la carte 12 villas, les familles on a paix. Ils avaient la famille pesant interdit beaucoup balanate. Ils ont même abêté, mais ils ont bon pour ne pas créer le désordre. Donc famille non va dire battre la tesa m'a bêté. Mais oui, pour ne pas créer le désordre. Mais ce qui va y avoir ce que non que ceux qui aussi pétrole namaï est-ce que le quoi est sangre est le malam ceux qui aussi pétrole namaï et on ça mauvais goût et qu'on s'en donc le quoi est jamais éco balanate pétrole namaï éco balanate c'est comme ceux qui aussi ceux qui na koloba nini bon tout comme aussi sucre na mongwa ceux qui sangisi yango donc on va la parce que sur ce que nous avons mongwa nangana sowana ezali ba bon ezali ba produit oyo ezo ko sala kenoke par rapport à utilisation et le kozo lingo sala mais okoko sangisa so so epesi mauvais goût donc ndingo wana ezali ndingo mabeti bakoko ko restituer ba famille pour ne pas créer les désordres il y a une famille appelée beaucoup ko bala na te ezali la structuration ya monde ndinge salemaka siko nakoko pesa na samko ya bandoko na ngai otuzali bangunza na kingunza tout d'abord le loko to tele bangunza tuzali les êtres réincarnés tobuchi ba famille otobi kanda ezali singa molai et wuchi lobité lolote mais c'est des siècles et des siècles. Donc là oyo zali ngunza la première des choses oyo ngo yeba nanu nakata kingunza il faut comprendre que non que ni le moya famille oyo wuchi Makila ose réincarner parce que Makila c'est un pouvoir. Okay. Makila c'est un pouvoir. Et c'est un bon zambi. Faut oyo bayango. Parce que là oyo yo pour trouver la carte kinguza pour telema pour ça la miracle. Et ce que dépend la famille oyo wuti. Tout ça la famille oyo basali na ba totem ya ba arc-en-ciel. La famille oyo bazali ba totem ya ba étoile. La famille oyo bazali ba totem ya ba lion. Donc bango la famille oyo bazaka ba mfumu. Donc place sur le kélier face à la galiboso. Attends la musala. Ah, il n'y a pas de locaux et maboko comme chef. Oui, parce que maintenant c'est qu'on reconnaît ça va qu'il y a un fumo. OK. Et ça la famille a bango totem la bango et sali nguma. Donc bango baza batombongo. Donc chaque famille il y a une divinité là. Maintenant on a pas ça qui nous dans ce qu'on comprend le quoi que
total ya famille tita famille soko bali ko finir yango osongi sili na bakoko na yo bango nde bakopesa yo mayele bango nde bakosala kino ko tungu bana kata kingunza osala musala o contribuer pour la peuple o que ça peut contribution par rapport à famille na kata libota bayindo nyonso. OK. Yo ozoko bela mfumuki mbangu mais ozali en bonne communication na bakoko na yo te. Mfumuki mbangu ko pambola yo te. Akoyoka yo te puisque ozoko tosa oyo ezali le moya famille na bino te. Ozonda yango na sengi na bangu na nyonso tozosonga toyeba nani bakondo ya famille otobuto wuti bisika totelemeli. Donc mon amour sengi ayeba na place à telemeli partout ya famille ya bimeli. Mais oui, ezali bongo. Na wuto ko sola muta moko ko ya États-Unis. Muta wana que na famille na bino bakoko bazali habite babosu bakufa mais azana moko atika la kangabi meka ko tula ba question on appelle ça que tula la question boye ta bana ko tula ye maman yebise oh mais yo bana ozali koko na ngai ya mobali na yeba yo me ba question tula ngai oyo euti wapi na muta yebise lo biloko po elekela ka ya ba question moko c'est rare au monde un jour tula ba question ndingo wana. OK. Moni sikota batunyo mama moko abike ifo na fungola yo abali ko betele histoire ya famille na bango. OK. Na kote ba uta kande nini famille uta ka wapi oyo ya yebi na tona oyo ba yebisa ka oyo yebi atuni bakoko na bango boye alors ça bikile ya famille na biso to ko lianta bate atuni pona nini te ntabana tawa kalawana ça malade moko ya sa famille to saka cérémonie na mtaba to pesa malade wana ikena ntaba to na famille to kolia ntaba te ozona to kolia ntaba te ntaba soko oye yango ozongi si malade wana famille bon sikole lo oyo ndoko moyindo ozoye bateke na famille na bino ozana isoye bi isora famille na yote oyebi que la famille na yote oza muto zo exister te plus okotambola bitambola tambola au contraire ya bakilo oyo zo ko rencarner na mokili oyo donc okuta makambo moko na vila yo okanga bato bandoki pamba ke bazoloka yo ote yo moko ozotambola mabe ozo ko resete mibeko ya famille na bino te ozolanda sikoye tango ayebaka lelo donc tokolia ntabate bi oui okolia ntabate à partir ya kuna tango ayoko biso kidimu na bango ya famille biso tiye ezaka nini ayebisa nyafo ezaka eloko boye yango lelo mindele mundele na ndako na ye abokolaka nyama toso ayebelongo bikila te ozolanda mundele abokolaka nyama te na ndako na soka ayebelongo bikila te parce que nyama ezali ke signe totem ya famille na bango yango kokosala kenoke mpo bango bareyone mpo bakende liboso mpo bapambwama ozolanda mpo bapambwama ezakela mais biso na africain tokoma kosala le contraire omosoki question ekobetela yo awa donc mbuta wana soki lelo neti yo otelemi oyebi histoire ya famille na bino to bouta wapi nde nini bana oyo kobota obetela lisolo nini plus c'est l'existence d'un peuple toyo banoko nazo kovivre il faut yeba place otelemi faut yeba histoire yango parce que l'histoire bachangaka yango te l'histoire bachangaka yango te mais biso nde bakoyeba koyeba histoire bato mosusu mais koyeba histoire na yo moko te okoye place yo otelemi oyo outi oyebi yango te ezali liwa otambola moto akokufa batabulaka noko ke moto mpo akufa fo batia na sanduku bake kotia na sa mabele te ozo vivre mais oza kokufa tu n'existes pas malgré ozolia na yo mais tu n'existes pas ozo kokonte te po ozoyeba source na yo te na monde ozoyeba source na yo te. Mais justement par rapport à ça mutamutu mais bandeko na biso na pesi bango mbote bachrétien balobi par rapport à maman nous expliquer biso balobi yango nde Christ ayaki po affranchir bato na makambo wana bakutime wana ke eloko boye koliaka te eloko boye kosala te eloko boye kosimba te babi ke Christ aya nde po affranchir bato na bamouvement wana nyonso to na système wana yo koloba nini par rapport à ça? Mais ndeko matondo Christ ayaki pour affranchir loko wana na bensi ke no ke omoni connexion tu mola ye faut bien que no ke neta yo tu expliquer awa
divinité d'un peuple, c'est-à-dire qu'ils ont réincarné dans Makila. Qui s'est est-ce qu'il a changé à Makila? Qui a changé ADN Nayo pour au Motosusu, pour au Katalibani Wana. D'abord, c'est archi faux. D'abord, vous savez la question que la mission Awa, la mission de la Bible, c'est juste pour nous détruire. Pour nous détruire. L'histoire va changer à Kangote. L'histoire va changer à Kangote. Et ça, bongo, éthique à la paix bongo. Mais qu'on change à côté. Tout ça dans le monde où tout ça obéir par rapport, c'était a été dit, c'était créé, a été fait. Parce que mon et ça la mis mibeko. Nous avons mon quoi mon mibeko. À ça les mon avons mibeko a créé structure la union sur voilà tout un système. Système il faut bien rester pour tout ça là en harmonie. Okay. C'est comme si une éducation, mais surtout ça un compteur et éducation on va pas si yo. Ceux qui ont commis rebelle. Ok. On se rébeller contre la botina yo, on commis moi dans ma baie. Donc on se mérité de la créer ma baie. On souffre plus que on se obéir par rapport à l'éducation comme yebiso. Donc exemple yebiso que non que pour y battre mais yo on y pas. Pour bombarder mais yo on se bombarder. Est-ce que ils sont malades? Bon, bande gosko voilà ndabiso mudamuntu. Balandi exposé nyonso, balandi explication sur le bi d'une manière historique et consort. Maintenant, ce que c'est la bandeko, bazongela kibobiso, bazongela kimbunza le bolobi, bazongela kintwa bilolenga na biso ya publika lolenga ba bandela wapi. C'est na bango baluka bambunza oyo bazala kola ba guide. Topé et c'est na mobasani. Mais c'est très simple. La Kingunza. Mais c'est dit dans que dans la Kingunza, il va simplement que zone la kibuyo moko, c'est-à-dire que zone la vraie conscience na yo. Pour Zambie à cela en tant que aux Africains noirs. Zone la conscience na yo. Moi je conscience à mon Dieu zongi. Okuyeba que obana ko distinguer que oyo ya bisoté, oyo ya biso, ou soit oyo zali mabe, oyo zali malamu. Donc, parce que les Africains, j'ai l'impression que nous avons sauté. C'est-à-dire qu'on était formaté depuis l'arrivée des missionnaires. Ma formaté biso, ma porte biso discute le comportement oyo et ont combattu dans notre réalité, dans notre nature na biso nanu. Il y a un moment que ils ont causé biso des dégâts. Voilà. On passe à l'exemple au moins mondial a sali pédophilie na yé, ba pédé. Le plus expert il y a mort il y a pas pédé comme Banois. Donc nous va commencer en excès. Donc on va expliquer dans monde que là quand il y a des choses qui pédé bientôt, telle action dingue va ça qui pédé. Ozolanda. Donc même nous on va expliquer monde que là que monde il y a la bible mais il y a pas donc moto ko ma komi na ye aye bakate. Yo mutu moyindo donc ba yele eloko wana o comme expert il y a bible ko le moto ko ma bible. Quelle idiotie! Non, mais Babi Bango va revêtir le Saint-Esprit, Moutamutu. Babi va comprendre l'écriture wana non selon explication théologique, mais Bango va comprendre par la révélation de l'Esprit. Mais Moutamutu, la connaissance de l'Oboye, au moins la vraie connaissance n'est pas dans les écritures, au Baye la Bisso, ce qui est ça, c'est un système. Mouta. Au moins la Bible, il y a autant la Bible, autant de Bible comme wana. Pour cette explication, Yesu boye. Ma bandi qui est au côté à bateau, et c'est juste ça, on fait que répéter, mais vocation à yemo pour comprendre certaines théories au-delà. Il y a ma camona au Yeba Yangote. Puisque vous allez stagner la personne qui est là, la vraie connaissance, c'est tout de la nature. Il faut affronter la nature. C'est la nature qui révèle la personne. Les choses cachées. C'est la nature qui révèle la personne qui es-tu, vous allez nani. Parce que vous allez être incarné dans ma bureau de Zali. Vous devez faire la mission. Mission est allé pour contribuer par rapport à part de la bureau de Zali. Ok. Donc, sauf ça, on va aller révéler le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit a révélé aussi, allez, Saint-Esprit a révélé kaka yango waliyo pourquoi on doit reçu mabila sans pas attendre pas et comment bika bongo on monte les abusoba moi je
pense que barefela eloko oyo bato oyo nani esalama na monde te mais moto oyo azwi elikasadi ke relation moko boye ya sika oyo bakambo koya mais bino soko nazali prophète ya bible kaka makambo bato mosusu bakoma kaka yango ezo repete ezo kokosaka bato donc bamema innovation te eloko asika eza te eza te yebisanga epase oyo yebi eloko asika oyo tomona mpena eloko asika esalami nakotokola faut comprendre la Bible autant na molimo mais c'est n'importe quoi donc so ozwi mpevo molimo allez oyebi baculture bakoma alors baculture ezali très claire donc soki Bible elobi boye kenoke exemple yakoloba na Deutéronome totanga yango zelatu yatangelo Deutéronome 5 le verset 19 ndenge ezokoloba sikoyo wana sikoyo ngala mpo tokomprendre molimo soki bango olobaka noke te fotanga bible na molimo mpo comprendre na molimo ela moto ya muntu totanga Deutéronome 32 Deutéronome 32 plutôt totangi Jérémie plutôt bolimbisi totangi Jérémie 5 Jérémie 5 verset combien 19 Jérémie 5 à 19 Jérémie 5 totangi 19 Jérémie 5 le verset 19 matolemi totangi yango Bible ezoloba boye si vous dites alors pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait pas-il tout cela si vous dites alors pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela soki tolobi boye mpona nini nzambe na biso azosala biso boye barépondre tu leur répondras comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux des étrangers dans votre pays, ainsi vous servez les étrangers dans votre pays qui n'est pas le vôtre. Bon, si comme à tout tangi yango, on va faire clair que si on veut pour la ligne nzambe, ya biso on sala biso boye. Oyebi sabongo na ke bo abandona kingai. Bo sambela nzambe ba paira na kati mboka oyo ezali mboka ya bango te. Bon, c'est là un mutamoto donc on peut photo coach mon livre photo comme jongo. Yebi sanga nalo. On photo coach mon livre photo comprendre mon mutamoto. Non, mais bon, on va le beaucoup plus autant yango, bozo critiquer yango, mais bo critiquer yango beaucoup plus na mosuni. Bo critiquer yango beaucoup plus na mosuni parce que boza revêti na moli mon centre, je pense que là c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais na linga to suki ça parce qu'on est déjà en train de chuter, to suki ça na motuna oyo. Ba misusu balobi boye, ba ke ebele balobi makambo no so esala malino na mokili, c'est parce que to komi na fin du monde. Bayindi baomi kotelema parce que baza revêtu l'esprit à Satana pour batelemela évangile ya vérité. Ngunza nengunza Congo na habité maloba nini oyo koloba par rapport à l'intervention bandeko. Non, moutamoto faut comprendre que omoni na loba ki bien que c'était tout un système établi. OK. Moni tamundo tango ya en Afrique wa a étudié tout un système établi. Il savait que dans les siècles à venir makambo kolikela boy. OK. Il savait. Bayebaka. Il a préparé déjà oui. Et ça eloko moko ebungaka na kati ya Google totala bango susu te oyo bakomaka soki otali la Jeune Afrique page 111 otangi ke donc le règne du diable en Afrique bakoma le règne du diable en Afrique soki wana otangi yango magana yembe na mona susu te so otangi yango okoma bakoba nyonso babaka noke un jour les Africains vont apprendre la vérité. La lumière la vérité va s'éclater. Ozolanda. Donc comment biloko nyonso wana kati wana. Soko otangi toko kei pe otangi le diable et le Vatican. Le diable et le Vatican okomona biloko nyonso na komango eza na ba écrit. Mais vidéo wana na yeto soko luko kozo yango parce que ça veut compliquer na muta moko a réussi kozo yango na yeba ko kotinira ngango parce que na salaka na ngome ebumbaka. Ozolanda. Donc makambo sozo likana monde oyo. Omoni chaque siècle il y a quand même un mystère nango, il y a quand même un bouleversement.
nango chaque siècle. L'ère du poisson et qui la colonisation, donc l'ère de la tête négrière, le dieu négrière, esclavagisé bateau, Koboma, Koramatouachien, nous sommes tout. Zaki est vraiment il est caca. Ah, tout comme l'ère du verso. Le verso, Bamboule, Kobeta et Belé, bah inondation, Maramou Belé. Le Bamboule, on une chose à l'île. Et ça dit, maladie de Kouya, Maramou Belé, tout, tout ça. C'est aussi le temps pour que bateau fasse un miso, afin que par rapport à Bisso, n'tang le fruit, Mouyindo, Azong, la Bonzambé, la Bango. Donc, voilà pourquoi ils avaient anticipé ça. Donc maintenant là, ils veulent changer le système pour toujours commettre la domination. Voilà pourquoi même le pape François, il avait déclaré ça récemment, le bac il faut tout changer Bible. Pour l'année. Il faut se poser la question. Il faut tout changer Bible. Pour l'année. Parce que il y a le pourquoi. Il veut changer le système. Pour mettre les gens toujours de la domination et de l'ignorance. Donc, les chrétiens, parfois, c'est de l'ignorance qui leur fait ça parfois. Je ne sais pas. Mais ça, il a déjà dit. Donc, comment vous tenez la donc, il y a dit qu'il a sali. Tant que ça reste rien à 50 ans. Après 50 ans, il faut anticiper ça. Donc, c'est ça, la Kango. Donc, il n'y a rien, ils allaient peut-être, et tous les gars, non. Tout a été déjà planifié. Mais c'est à nous de prendre conscience de ce que nous avons à Bisso. Il y a un ça va tout piquer pour nous à se libérer. La Kachamungo, Otosadi, Matono Mingi. Matono Mingi Mutamutu, Matono Mingi na bandeko nyonso bandi biso na mokili mobimba na bike bozaki tellement ebele. Ezalaki bongo Mutamutu Nengunza Congo azori bongo na côté na ngambu ya Angola et plus précisément actuellement dans Luanda. En tout cas ba ono so bazana mituna numéro na juste affiché wana topé bongo comme la biso boende mituna numéro ko mabe Mutamutu ozonga po na kopesa biano. En tout cas la pesi Matono Mingi vraiment Mutamutu na habité malobano ya suka nini pendant 3 minutes. Poto Suki Sabongo na première partie na biso sur l'origine ya Kingunza. Matono Mingi Mutamuntu maloba na nga suka ezali biso bayindo il faut tout bakino que solution ya bénédiction na biso po biso to bika ezali na kati ya nzela Congo Kingunza. Ezali biso, ezali existence na biso. Pour le oyo ozala moyindo. Yeba kenoki ezate kenoki ezala maka peut-être à passer le christianisme ou ce qui est non. Ezali ba valeur oyo Kingunza oyo sala kana ko yopozala. Pour exister, tout le lingala, tout le Congo, donc tout ça, ils ont la katia en valeur na biso. Donc ceux qui te sont que tout ça, il y a surtout les zones là où ils vont bisoter. Vous allez peut-être à disparaître. Makambo ya tamu soko tozoko ignorer ba vaccin ozoko chabiso ba confinement tout là ta ba masque ba nino so na mais tout ça c'est pour nous mépriser, tout ça c'est pour nous détruire. Donc ba tozoko yeba ngo de poto contretanto pour le corps on va jouer comme figer biso ba vanyo so na to ko bo ngo ceux qui ont la force spiritualité puisque nous sommes faibles parce que nous ni biloko ba to mosusu mais nous serons forts ceux qui ont na kati ya biso bonza na biso ya to ko za makasi pour tout se libérer pour tout le stop tout l'ingango de tout boy et tu vas stop PRP il y a un peu que c'est la minute stop pour la biso yiba ka ba so ngo souté parce que comme la capacité de contrer bango ata ba ina manduko na bango to ko yiba ndé to ko affronter bango mais pour leur tout ça na pouvoir on a été puisque tout ça ko kumbisa o ya bango ba ila biso ya mabe ya lokuta donc par ça na ilingi mingi ya ko dominer ko biso ba vaccin ko kosa biso ko yiba biso ko sa biso odo so la lingi ko biki no muto ko sa bango para za te ko ba boso ba nzambe na bango ba pouvoir na bango e ba ko se lo ko mote to yango ya to toujours ce domination mideli si comme ça nga suka na ba ya bango na biso bangonza o moni ki muto pele lo communiquer il faut tout ba lokuta mingi j'ai l'impression que nous allons comme adapter au système du christianisme. Il faut que nous avons na bango, nous avons là. Mais j'ai l'impression
bangunza mosusu bazokoma te eza mpasi mingi na kozala bref vraiment tosala kingunza nde bakona biso kosala parce que kingunza bashashaka yango te tokolonga tokobakisa te mais tosala nde bakona biso nde basalelaka jene po mosusu bazokonéglige tradition mais bonzambe etambola na tradition sans tradition bonzambe eza te sans la culture bonzambe eza te. Ok. Matondo mingi voilà, matondo mingi mutamuta lobi sans tradition bonzambe eza te. Bozaki d'accord na etopete, vous pouvez toutefois nous envoyer vos questions, vos suggestions, vos impressions, même en commentaire. Ça sera une très bonne chose. Je vous invite à vérifier si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner massivement. Un grand merci à Elohim, un grand merci au manager Mukendi, un grand merci à mon pote manager, project manager Mouté Bâtiment Kinda Nathan, un grand merci à Mouta Kimpeka ainsi que toute la famille Nabosani Bongo Mamate Bana, un grand merci à Binonion Son Ebike Basuti Bele, un grand merci à Tosha Mvumbi les boursiers Yanzo Nabosani Ote Nangambo ya États-Unis d'Amérique. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, on se voit au prochain numéro. Ingeta.